Ex, soi-disant première dame, à la télévision, Kolobaete, Batika Félix, Alambela Batubilo, Rolia Belissa. Aye bisana mobile na ye, ya liboso aye bisana mobile na ye kanambe, aye bisaye nanu. Atika Félix libre, Alambela biso biloko toya posa Rolia. Ya ko kopesa biso conseil, des conseils ya kopesa biso. Apesa mobile ne conseil. Quand on a quatre mandefu na kata chambre, aye bisa pese conseil, atika Félix libre. Félix Alambela biso biloko na biso, otoya posa ya kopesa biso conseil, apesa nde mobile ne conseil. Abotoli tonga na ye, akende na langa musique. Akende kobeta musique kuna. Akende kobina kuna. Kolo tonga na lamuka musique abotoli tonga na ye. Oui, abotoli tonga na ye. Akende na langa musique kobena wenge BCB akende kobeta musique mais sana ko kobina bina akende kobina kuna. Pa Tshisekedi Chilombo. To mama Tshisekedi Chilombo. Mama ya Fayulu azawapi mwana makango. Papa ya Fayulu azawapi mwana balabala afa batari. Yako sakana batute Kolo tonga abotoli tonga na ye. Moïse Katumbi abotoli tonga na ye. Fayulu aza muyibi. Fayulu aza mwana makango. Awo eza bana ba combattant baza na poto. E ba tika Tshisekedi Chilombo Félix asala musala na ye na bwanya onkola pesa o aza Moïse. O aza Moïse aye ko sunga biso aye ko sunga peuple congolais. Toyoko mitolo mama tana santé. Nasala ka musala aza commissionnaire. Mfulu aza commissionnaire. Fayulu qui est Fayulu commissionnaire ya Moïse Katumbi aza commissionnaire ya Katumbi mama yo baka aza commissionnaire ya Katumbi azana ni mwana toboko awo na stage na biso IDPS Fayulu aya butu ko senga Fayulu azana qui est Fayulu na mboko ko Fayulu azana afa batar aluka ngai 082 39 00910 wa numéro ngai 090 44 62 300 wa numéro nazo repela osusu 082 39 00910 090 44 62 300 numéro ngai abenga ngai soka za posa ko sala soki kwa kisiswa nazaliao comme nanga patron villageois mutamboka ngai. Très chers fidèles internautes de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission avec votre humble servante Carmen Aladjo, la diva Kandina Loba. Merci de la confiance, merci de la fidélité. On est là, il n'y a pas de souci. Je vais dire bonjour à mon papa Jean-Pouy, bonjour à toi, pourquoi pas Lévi Kadogo, bonjour à toi, merci à Jonathan Oaza derrière la caméra, la lune dans la chaise, il y a IDPS, il y a Mabili, il y a IDPS, il y a combattant ou bazal dans la chaise, il y a Koloba, il y a Poussa Koloba, il y a Aloba. Bonjour. Bonjour maman. C'est présenté Kombo nangai Wale Sade patron villageois. Nazali mobilisateur la section in na masina sans fil na Chango. Ouais. OK papa Wale Sade tu dis qu'il y a pasteur yodé tout le monde na chez IDPS na habité. Et ça soutenir nini? Oui, naza awa pona ba formation na biso oyo tozo na kata ko landela pona ko sala nde tozali awa ba formation ni bozo garder pona misala bozo zela toni. Ouais, ba formation na biso oyo wana eza cuisine interne. Ouais. Cuisine interne. OK. Ouais. Et lo ni ngolo vela bana poto Rwanda yo partout dans le monde. Na lingina lobela bana poto, bana Congo, bana IDPS, ba Congolais nyonso partout dans le monde. Ouais. Lingina talisa bango ete Kolo tonga abotoli tonga na ye. Moïse Katumbi abotoli tonga na ye. Fayulu aza muyibi. Fayulu aza mwana makango. Awo eza bana ba combattant baza na poto. Et ba Congolais tout baza partout dans le monde. Toyebi papa ya Tshisekedi Chilombo. Toyebi mama Tshisekedi Chilombo. Mama ya Fayulu aza wapi mwana makango. Papa ya Fayulu aza wapi mwana balabala afa batari. Yako sakana batute Kolo tonga botoli tonga na ye. Moïse Katumbi abotoli tonga na ye akende na langa musique. Akende kobeta musique kuna. Akende kobina kuna. Kolo tonga na lamuka musique abotoli tonga na ye. Oui, abotoli tonga na ye akende na langa musique kobena wenge BCB akende kobeta musique mais sana ko kobina bina akende kobina kuna. Oui. Akende kobina ole aya na Sainte-Thérèse akende kobina na langa musique. Fayulu kende bina na langa musique. Yami bale. Nazo attaquer ex soi-disant première dame.
azoyeka na télévision koloba ete batika Félix alambela bato biloko kolia belisa ayebisa nanu mobali na ye ya liboso ayebisa nanu mobali na ye Kanambe ayebisa ye nanu atika Félix libre alambela biso biloko toya posa kolia ya ko kopesa biso conseil de conseil ne ya kopesa biso apesa mobali ne conseil tango zo kate mandefu na kate ya chambre ayebisa pese conseil atika Félix libre Félix alambela biso biloko na biso otoya posa kolia ko pesa biso conseil de apesa nde mobali ne conseil conseil à ma bête baboya conseil conseil baboya conseil na muto aza déjà conseiller ye conseiller biso ni do te aza conseiller te a conseiller biso nini oso nda pesa mobali conseil te azo lukani a diriger 18 ans awa na mboka Congo conseil ni akopesa biso to apesa conseil te yango avandaki 18 ans oui parce que so bando ko pesa conseil mbele Kabila ko sa 18 ans na mboka na biso te mbele Kabila akoko nyongo la peuple congolais te papa mama to souffrir. Fini la régression. Kabila tika Tshisekedi Tshilombo Félix asala musala na ye na bwanya onkola pesa oza Moïse aye ko sunga biso aye ko sunga peuple congolais to yoko mitoro mama tana santé nasala ka musala te mais tala ka santé depuis kaka Félix Tshisekedi président de la République santé bandi kozonga ezongi yango na koloba mingi ezate ngai yo na liete na ngai yo na ça kaka kimia maman on a beaucoup souffert dans ce pays on a beaucoup souffert 38 ans il y a souffrance Fayulu azana ni mwana toboko ah on a stage na biso IDPS Fayulu ya butu ko senga Fayulu azana qui est Fayulu na mboko ko Fayulu azana afa batar aluka ngai 082 39 00910 wa numéro ngai 090 44 62 300 wa numéro nazo repérer en ressources 082 39 00910 090 44 62 300 numéro ngai abenga ngai soka za posa ko sala soki kwa kisiswa nazaliao comme nanga patron villageois mutamboka ngai naza villageois naza villageois Fayulu akende kobeta musique na langa musique alobaki akobimisa sortie officielle ya album na ye Vérité Désir mukolo nini oui abimisa kolo tonga abotoli tonga na ye mama kolo tonga abotoli tonga na ye na yebi te Moïse Katumbi abotoli tonga na ye aza commissionnaire Fayulu aza commissionnaire Fayulu qui est Fayulu commissionnaire ya Moïse Katumbi aza commissionnaire ya Katumbi mama yo yebaka aza commissionnaire ya Katumbi atika ko embrasser peuple congolais koko cette division kati ya bato koko un tribalisme pourquoi bana ko botoko bona pona nini muluba mukongo mutabandundu muyaka mbani ko quoi que ce soit to za bato moko bana papa moko mama moko Congo alongo l'esprit wana ko ya ko kaboya biso wana Fati aza pona baluba te soko landaki ye moko tango avant ba publier avant discours na ye alobaki ete naza président ya tous les Congolais président baluba président Congo mobimba ya ba oyo ba voter ngana ba voter ngai te aza président tous les Congolais aza président Fayulu aza président Katumbi aza président Mbemba aza président soki matongolo soki nani tala ba mususu tala mleti nani o muzitu aza nani ba commissionnaire maman baza ba commissionnaire ba travailler na Kabila ye Mozito a travailler na Kabila Mbemba a travailler na Kabila Katumbi a travailler na Kabila bazaki mabete maman baza ba commissionnaire baza miyibi OK non ngana ko natangi komba kamera te aza directeur ya cabinet chef de l'état na pesi mbote na koleka kola pambola ye Fayulu aza muyibi ngai chana muto yo Fayulu aza muyibi aza muyibi Vérité Désir ne oza posa Vérité Désir oyobi ke ogagner élection na 62% toza na 21 candidats président de la République 3 oyo ba résultat oyo apesi wana ya bimi na 62 Félix abimi na 11 ndenge alobaki Chadar abimaki na 13 et c'est déjà combien pour moi kalikila mungi azoko kobeta ngote aza mayele te atika Félix ezamo Bible zo bisa toute autorité vient de dire elongi na wana eza elongi ya bokonzi te ki pa pe boté na mataba ozomona ta santé te wana santé médiocre mama tout bandenge nini Fayulu aza mwana makango atika mwana mobali asala musala na ye
Pour les nini ko diviser bato. Ceux qui par exemple travaillent la CPLA ya basangani lungo ba travailler te alakisi biso déjà motema mabe. Fayulu to yambaki awa. Mwana mboka Augustin Kabuya. Oyo azali secrétaire général ya UDPS. Ayambaka yawa. Fayulu ayaka awa butu ayaka telemisi basengi na kota na asenga na kolela. Lelo Fayulu aza opposant meka opposant Félix. Eza soni. Eza soni mkomona makambo loko mutu lokola Fayulu eza soni. Soki ezanga ezaki ata Fayulu. Menangi avanda ta na poto olela sala makambo buzo makambo soni boy. Ya makambo soni. Conseil na kopesa na Fayulu akende kobeta musique na wenge BCBG ou soit na langa musique pas aiko. Aza danser na muka musique na ebité. Aza danser. Yo mona kabina kate. Kende na Saint-Thérèse tala ba télévision na ba aza musicien. Aza danser ya la muka musique. Kolo tonga botoli tonga na ye. Ok, merci. Qui va propos naïe, ça va propos naïe. Comment je te dis merci. On se va à la prochaine. Bye.